créateur. Mais faut qu'on soit commencer à prier. Le bon Zambé, Salangataï, ou les Zambé, Zambé, la ligne c'est possible. Potier appelle sa forme en vase. Bien la potier. Bien la Zambé. Moi, si on a passé un canot, à coup sur place, oui, c'est la vérité. Va filmer un mot. Donc, la scène ailleurs, nous, on comprend que et bêta canot, même maintenant, on vit dans la bitiate, bisala sala. Lela kufa kota mabele. Lela kufa kota mabele. Fi o babetaka tonga, bakenda kovimbisa sima na bango. Omona mutake ko luka mama moko boye. To papa moko boye po akomisa sima ne munene. To azana mobile quelque part, tango akose déshabiller, mobile akomona sima ona landeke za yango sima ya ko créer. Lorsque on vit sa sima, ils ont un cancer, nous sommes bêta comme moto na sima bien aimé. La mona moto va qui na bassin, mais à Kiti, bassin on a vraiment comme le roi paiement. Donc moi le roi paiement n'est pas là. Bah on fout là. Donc la foule, mais on va me vindi. Mais lorsque l'on va pas me tobo kaka. Ma maman on va mettre à batonga, pona, ba kimisa mabota. Namokona koki yo moko koki te ntango obetaki tonga okomponaki te ke obetaki tonga bamama oyo obeta tonga te mais ozo comprendre te ke depo bala ozobota te oui obenga toprie mama oana yo na problème te tobondela kaka nzambe apeso mwana mais bato nde babeta tonga avant za mwana nzambe apeso te luka délivrance. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Shalom très chers amis fidèles internet, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur prophète Gilardel Luanga. Nzamba pambola biso et plaisir les soso ya koya lelo liboso ya ba écran na bino. Je dis merci na ba papa, ba réaction na bino, ba commentaire na bino ça la biso bien, ba maman aussi, Nzamba pambola biso, apambola bino maman et Nzamba pambola aussi et la servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, le pasteur Tiffany Mokwa, Nzamba pambola yo et je dis encore merci na réalisation de quoi simbi réalisation Alain Kiakala, Nzambe a pambola yo et je dis merci aussi na ndeko na biso azana sima caméra ndeko Jires Mokwa Nzamba pambolo. Je dis merci na Yves Yves donc Nzambe aussi a pambola yo Nzambe amona bino.
Nazokatela nzambe le sako na sesiko. Nazokata le sako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe le sako. Le sako, le sako, le sako. Le sako awa. On y va. On y va. Allez, katela. 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 Allez. Tozozonga siko. Tozozonga bu. Tozozonga bu. Tozozonga. Tikela katela. Tikela katela. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikela katela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini. Et Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le bas qui est notre, toujours continuer. Les lots, toujours l'obéla, toujours. Toujours quand on atteint la beauté de la femme face à la parole de Dieu. La beauté de la femme face à la parole de Dieu. Bozenga moi la moi si quand dans le banzambe ezali nini. Les lots, toujours simba 2 points où ezali important. La première point, toujours l'obéla ba fille ou ba betaka tonga. Hein, ba kenda kovimbi sa sima na bango. Au moins na mutake ko luka maman moko boye. To papa moko boye po akomisa simane munene. Parce que à mon qui fille moko ala bassin. Il y a le binga pe fo bassin na e ya munene et comme grand. Donc c'est un peu ça. Toujours mais aussi ba fille ou ba maman ou ba betaka tonga pona mabota. Donc mutazo beti tonga pona abota les sous-soutés ou bien beti tonga ya 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc pourquoi ben inconvénient nango ezanini. Donc et ya ko sala nini na kata vie ya mutu. Comment ça fait nzamba kelio asalio normal. Aux en taille bien. Aux a très beau, très belle, mais yo lobité il faut nga beta na vimbi sa sima nanga po lelo komi soki moi si na sima mobala kolanda ye. Donc moi si nde sima. Moi si nde nzoto neto lobaka. Moi si nde nzoto. Donc lobi nzoto na nango ezam nzoto na ngate parce que nzamba kela kinga biete il faut na créer siko oyo ngamoro na lingi. Donc base be de loba komi sala. Donc façon bango balingi et non ndenge nzamba sala yi. Donc mutu nyonso tu o alukaka ko koroje nzambe mutu nyonso tu o alukaka ko sala o nzamba sala ete yeba que non o sa péché. Donc o sa lisumu. Donc c'est ça, o sa lisumu, c'est ça que no ba neko bolukaka ko vimisa simana bino eza bien te. C'est pour cela na sengi non na régime. Parce que biso même image bota avec moi na moi si autre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tala sima munene. Bolimbisa ngai ba mama, bolimbisa ngai na zolo de lango par rapport botala bassin, tala bassin na ye. Donc moi si oyo bassin ezaki boyete. Donc avimbisa ngo ko vimbisa tala siko façon comme overdose. Donc et comme d'une manière moko donc mystique. Donc on siko to benga ngo zanini. Ezaki ndokyo ou bien ezali logique. Parce que nzamba kela ki boyete. Mais tant que moi si o azana ye na taille normale, très classe. Tamenga ça couple moko bien, tamenga zali basa kutu couple na mobile na ye. Mobile simbié, donc basa normal. Mais tant que o donc avimi se simana ye. Bato musu bazo bakena basi bazo tsa biloko. Oui, ba misusu ba bandaka ko tsa biloko. Ba moni tellement biloko wana zo reverser. Tant azana mobile na mbetu, to azana mobile quelque part. À se déshabiller, on va comprendre si ma on a la mec si ma ko créer to avimbisa ki ko vimbisa na mobala ko kima habité na place si mobala kima nga il faut que ko luka ba mama wana ba papa wana ba vimbisa ba sena ngai bon mais ben convenir ngo ezanine muto azo vimbisa sima na ye lorsque zo vimbisa sima no eza ba cancer mususu betaka mutu na sima bien aimé donc on somi lukaliwa ozo vivre mais kufa déjà parce que oyo okomi nango eza ozamba pesa ote lelo okomona simano pe ko munene bassin na yo evimbi osala pe 2 ans
mais on comprend que au mais la mobilité au sein quand même sur 3 à 4 ans pour au koufi et on se voit la tébélé dans un koufa à cause de bitiatia à cause de bipakola pakola parce que au monde qui na clip film moko a sali clip azo bende sa sima bassin na ye azo sa clip azo bende sa bassin na ye non na pe il faut na copier parce que la fille on va kala bassin minene ne mi bal balanda ka ba na kosio na kosio que mi bal ni so na ka basa bassin zala na taille 11 ans pesio mibali nyonso bandaka basa bassin te mibali nyonso akoki kolanda mwesa bassin te mama eza mibali oyo bandaka basa bassin mais lorsque mibali yango alandi bassin na yo bien aimé nga namona moto azalaki na bassin mais akiti bassin wana vraimen komi eloko apema donc mwa eloko apema ndenge ezalaka bazofula donc bafuli biloko apema evimbi mais lorsque eloko apema etobokaka donc mopepe nde ebimaka nde eza bana basi ebele lorsque mopepe kobima yo okomprendre te meme bote oyo eza nango to nsima wana ndenge ekoma ekoma eloko moko lokwa ebeteli kake donc base wana ekosiela valeur mibali oyo bazolanda mpona base wana bakolanda lisusu te bakoluka lisusu te donc akoluka nde mwasi mosusu. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Zala ndenge nzambe asala yo. Zala façon nzambe akela yo. Koluka te ko créer ma façon nini to obimisa to ozala ndenge nini. Non bien aimé dans le Seigneur. Non. Non bien aimé dans le Seigneur. Zala ndenge nzambe asala yo. Alléluia. Zala ndenge nzambe asala yo. Koluka te obeta batonga. Pour ovimisa sima na yo. Na video moko mwana mwasi moko ba matine avion. Lokola tozolobela bassin mwana mwasi wana bassin ebeta ye kano akufa sur place. Oui, c'est la vérité bafilma yango donc bassin na ye bu bakomprendre te donc ebeta kano donc ndenge mena kovimba wana bitiatia bisalasala lelo akufa kota mabele lelo akufa kota mabele nazomona bana basi bazowuta na Europe bazowuta na Amérique bazoya surtout bamama na biso bakinoise bacongolaise eza bacongolaise ya Brazza ezala ya Kinshasa tolingi koenvie mpe bitiatia bolimisanga bamama naza na respect na bino tozomona ndenge bamama tozoloba bango parce que tozovivre mama wuti poto aye même bafille oyo baza na Kinshasa même baoyo baza na RDC mpo amonaki publicité ya mama moko boye na cli na TV. Oh maman sima ya béton. Oh maman telle chose. On dit que faut aller Kinshasa maman oh afin de sa sima là. Est-ce que yé moko maman ngo sima ne za ko vimba? Est-ce que vraiment taille bota no taille maman ngo et ça vraiment taille normale? Est-ce que y a comme ils amènent peut ça ba taille? Bien mais taille oh ça là et ça taille ensemble. Zamba salo kitoko aux belle. Lorsque Nzambe azobenga Rachel belle de taille belle de figure elingi loba te kende belle de taille wana ezalaki taille moko créé taille moko bafonde yango jamais tozomona mwana mwasi ozalaki mokie après 5 mois olimo omonaka te mais jour obiro tokomprendre te tala bassin ndenge ekoma donc yo okotaki retraite ya bassin ozalaki kozwa batonga obandaki kozwa baproduit mpo bassin nao ekoma monene bien aimé cause ya biloko wana eza nini bien aimé oza kokorge nzambe mais na bible motu te akoki kokorge nzambe parce que il est créateur bien aimé soki ozoluka bassin prier loba nzambe salanga taille ube nzambe nalingi nazala boye c'est possible potier apesa forme na vase. Dieu il est potier yoza vase potier même apesaka vase forme vase akoki kopesa forme te soki vase akomi komipesa forme eza domination jamais vase akoki komipesa forme potier soki azwi azwi mabele abandi kocreye ataye asali forme apesi yango ndenge ezali belela potier belela nzambe apesa forme
apesa libala apesa yo stabilité akochange vie na yo linga akata bapratique wana moto nyonso tu oyo azoluka corriger nzambe yebake no nzambe akofrappe un jour. Oui, nabi moto nyonso tu oyo azoluka akorriger nzambe nzambe akofrappe yo un jour. naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Bon, tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon robot, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufi agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si a fouti mbongo kuna partir à Porto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de que l'on basa à niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à sungayo, a aussi ka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez Déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui. Pour la Nazareta. Dans un système en bimbi. Dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Okozala frapper un jour. Parce que yo ozo corriger nzambe. Parce que yo ozo luka osala oyo omonaki na écran. Osala ndenge moninga komi. Po moni master no moko aza na sima munene mibali balingaka ye aza na bassin. Yo lobi ke non nga pe fona koma na copier master na nga. Po mibali pe bando linga nga. Yo ne oyebi te pourquoi mibali bazo linga ye. Oyebi te pourquoi. Pourquoi Kolanda? Pourquoi copier? Les jours yo ça, au fini ça bassin na yo, au foot avion na yo, au sommet billet oya, au sala makamwana. Est-ce que au gagne mibali tout ya poto, au gagne mibali nyonso tout ya monde? Résultat de la pression. Aux a déjà brevet. Aux a déjà diplôme de mérite pour la cima. Moi si yo ko mettre tout dans le monde, que dans un diplôme ya bassin, azaté. Vanité de vanité, tout est vanité. Bota ndeti mwana mwasi o. Azabel, tala ngaza kitoko. Azabel na sima. Mais si on a ozane, suka lango to okufa biso no to okota mabele. Zoto putulu ya pamba. Zoto mabele ya pamba. Yango na zo senga na régie, bo balancer na nu image ya mutu soka kufi. Ndenge nzoto sila ka vale, tande mutu akauki. Tande mutu akomi, tande mutu asili valeur. Biloko ya boye. Eloko ya boye. Kwese ovimbisa sima na yo bassin na yo.
ke okende na séjour de mort. Quoi c'est ovimbisa nsima na yo à cause ya bafutilité, à cause ya makambo oyo ozomona lelo osuka na kati ya mabele zoto oyo eza eloko opamba. Vanité de vanité, tout est vanité. Tokopola bien aimé dans le Seigneur, tokokota na mabele, touta na mabele, tokozoka na mabele, tokokufa un jour. Yango soko ovandi raisonnez bien tala vie na yo loba un jour nakoleka. Quoi c'est na sa bisala sala nzoto nanga, quoi c'est na tsabitata na nzoto nanga, lelo soko kufa kokende wapi, lelo soko kufi nzoto na yo esili valeur nzoto oyo zosala lolembo ozokanisa lokwa keno yo mele kibasi nyonso tu à cause ya bassin ozala ngo ozomona keno emele bozomona bana ba réseaux sociaux na ba Facebook na ba TikTok na bazosina epe bazosala ba Snapchat bozomona bana ba WhatsApp na ba statut bien aimé bazotia na Instagram ba photo okomona mwana mwasi akani photo bota neti mwana mwaso azwika nsima na balusi donc ya pesika nsima apresente nsima na ye bassin na ye bien aimé dans le Seigneur. Quoi c'est dans ma pratique à bongo? Alléluia. Tout est vanité. Tout est vanité. Les longues dans ce pays, nous sommes passagers. Nous avons fait un jour bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui n'ont pas fait un prophète, nous avons fait un wapi. Les gens qui n'ont pas fait un wapi, nous avons fait un wapi, nous avons fait un wapi, nous avons fait un wapi. Bien aimé, nous avons la futilité, nous avons la bitiatia. Ma maman va faire un produit, on va faire un kisi, on va faire un ndoki. On va faire un tout le monde. Mais nous avons fait un tabino. Pour la communauté effective, il y a tout dans le monde. Nous kufa. Il y a nos hommes dans le projet de kufa à cause de copie, à cause de bitiatia. Alléluia. Bien aimé, quand on signe le deuxième point. Deuxième point ezanini ba mama o babetaka batonga pona bakimisa mabota okomona mwana mwasi abeta tonga ya 5 ans ya 3 ans po abotaka te bien aimé tandis que eza ba mama ebele bazobenga biso depuis abala depuis akotana kwa libala azoluka bana azozwa bana te akomi kosala bagene akomi kolukelonga nzambe mpona mwana. Alléluia. Soki omona oza na bana ebele olingi okanga mpe sata mama oyo depa bala bakomi kofinga ye bakomi kohumilie ye akomi sujet ya litio ke ye abotaka te ekomba transfere ya ta bana pesa ya ta bana ngo mwana mwasi oyo azobeta tonga mpo abota te bien aimé cause nango eza nini ozodétruire vie na yo okobota pe te ya solo yango ozomona bana basi ebele babeta batonga abali abeta mibali ne vérité te ayebisa mibali ne vérité te oyo abali ye lelo yango bozoluka bana bozozwa te mama yebisa papa vérité ozolandanga alobi ne vérité loba papa limbisanga tobenga mosala nzambe abombela mpo na ngai nazala délivre tokozwa bana parce que nabetaka tonga nabombelaka yo yo babala yo surtout basa mabala oyo beta batonga ntango obali yebake ntango obali il faut bota bomultiplier te. Alléluia. Yo babali yo okobeta tonga mais obeti tonga papa yebi te eza na mibali misusu otinda mpe mwasi nobeta tonga kenga na obota na osiko te do tozala na obongo tozala na obongo bapapa botindaka basi beta batonga bosala péché to mama oyo obetaka tonga sake mibali no ayeba yeba keno osala péché lobela mobali vérité okomona mwana mwasi lelo obali bokomi kobenga biso basala nzambe papa nabotaka te epuis nabala vi nango ezomarche te boye mama nzambe akosunga yo confesse nano bien faut to confessa quand même aussi bapéché tosala avant que omona résultat nzambe na vie na yo tandis que nano confesse bamasumu na yo te ata na jeunesse yo ata na biso okota retraite ya une semaine sala boye okozwa solution na problème wana te soki nano confesse nano te moto oyo ayaka koconfesse mabe na ye priere oyo tosalaka ezala sikoyo na efficacité
Parce que au confesser. Pourquoi tu as confessé, tes bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi tu confesser? Alléluia. Zambala a besoin de confesser. Bana basi nyonso botaka batonga. Lelo zo sepelo beti tonga. Po ozi mokilote na mapeka na yo. Ozi mokilote na mukonga na yo. Mibali nyonso tu ya yo. Olobi ngai na bimaka mibali sans préservatif. Que mibali nyonso tu oyo kushaka na bango sans préservatif. Olobi non. Lokola nga kokaka préservatif te na beti sa tonga. Attends, bimina 1000 mibali. Attends, coucher na 100 personnes. Na kozwa zemité parce que nazo tonga. Ah, bravo. Bête na tonga. Mais un jour, on peut comprendre que moi c'est important. Bien aimé, et ça pas mater Anne, abanaki comme mata na silo pour la kolukelo na Nzambe. Anne comprenait que nazala mobile. Mais valeur ya moi c'est à mwana. Valeur ya libale za mwana. Il faut la luka Nzambe pour apesa ngai mwana. Mais yo ebi valeur ya mwana te. Mutu yo abeti tonga poza zemite. Bien-aimé obomi déjà bana. Oyebi te obomi déjà bana. Obomi bana na yo. Parce que tango beti tonga wana, bana bazaki parfois 5. Tonga na eke ebomi bana na yo. Eke ebomi bana na yo. Yeba ke bana wana makrea bango za mutu na yo. Un jour, au jugement à cause de biloko oyo sala. Lelo siko, tande komi kobenga, okomi ko luka mwana, okomi ko bondela, Nzambe pesa na mwana, Nzambe sala na boy, Nzambe yokela ngai. Yesu kotika ngate. Baba mama bango komona ba yo nzembo. Owa mtafuka mi ando yemba yaga. Sunanga yawe. Sunanga yawe. Sunanga yawe. Namokona koki. Yomoko koki te. Tango betaki tongo kompone ki te ke obetaki tonga. Ba mama obeta tonga te. Ba mama obeta tonga te. Mais oso comprendre te que ne pas bala oso bota te. Oui. Obenga to prier. Maman on a problème te. To bonde la kaka. Nzamba opeso mwana. Mais bato ne obeta tonga. Avant ça mwana nzamba opeso ta. Luka délivrance. Luka délivrance. Ce que Luka ne nzambe te. Ce que Luka délivrance cité, Vinayo est toujours condamné quelque part. C'est pour cela que Luka et le Nzambe pour Nzambe a changé Vinayo. Luka et le Nzambe pour Nzambe a pesobana. Ce que Luka Nzambe te Nzambe pas pesobana te. Mais batutu on beta batonga bon que ça la péché de baba na bino. Luka et le Nzambe pour Luka délivrance. C'est pour cela bien aimé, tu rebelles deux parties. To simi baba na baso ba vimisa ka sima na bango abase, pe baba na baso beta ka batonga. Mais convenez dans ezani. Bien aimé dans le Seigneur, ozo corriger Nzambe. Que Nzambe appelle son mabota, obi Nzambe nga mabota sikote. Obi Nzambe bana sikote, ngai eseneli na ngananu na sala viva. Wow! Viva là. To wata viva la musique. Ya papa Wemba. Que son âme repose en paix. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Mokili kotaka mapeka na ote. Kozami bali kotaka mapeka te. Koki mabala te. Ceux qui ont appelé 5 bana, le bam Nzambe merci na ba me pesanga. Ceux qui ont appelé 20, le bam peka merci. Lelo bomu mwana, lelo bomu boy kobota. Ozobo sana ke lelo za jeune. Lelo ko comme na 50 à 80 ans. 60 ans. Bana oyo ozobo ya kobota bango lelo. Lobi na kosunga yo. Lobi na kosunga yo. Toma ko fayemba. Natalela moto te po motamokila ko kufa. Nathalie la famille pour famille. Bien aimé, côté la famille. Les hommes nous comment côté la bana na ye. Bana oyo motinda ko sunga yobi na retraite. Les hommes sont côté la bandeko. Mais corona azala ba parents na ye, azala bana na ye, mutu mwana na ye. Bien aimé, ça la confiance à bana ozo bota. Ceux qui zamba peso mwana ko lungola moi zemité. Alléluia. Lelo to suki na poana to boyo kota wakata ba baso wa bazemi to kwa na na be mission o ezolanda que Dieu
vous bénisse. Zambalola apamla bandeko tout bolanda kibiso. Merci beaucoup na équipe technique et Ale et merci aussi na Jires Zamba Pambolo aussi Yves et je dis encore un grand merci na la servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, le pasteur Tiffany Mokwa. Je dis encore merci à mon copé, prophète Gilles Ardel Luanga, visionnaire de l'église mission prophétique Maranatha. Bandeko tout bolande mission olingi nzambe asa ela bino nzela lo sambo benganga ya plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600 plus 243 85 19 80 600 benganga numéro wana zambalola akopambola yo papa mama soki mwasi na yo otinda ye abeta tonga afimbisa sima to azwa tonga akanga mabota bobenga boluka délivrance ou bien mama osala yango papa yeba te ou bien obalaki na mito salaka ngo avant mo bomela papa benga otubeli o confesser to prier nzamba kopesa bino bana pe nzambe wana akokisa bino soni te bozala toujours les nzamba kela bino. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazochela bino moi mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Nako sansu mulongo kuna. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Pape si mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo, a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta. Dans le système en bimbi, dans le bon Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kanti elobi
mpe mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te